et na préparé déjà mais na 4 à 8 on a fondé misata 2 ou 3 donc il y a on a 6 ans générique on a 6 générique na bimsina banze mbamo donc kala mingi te pena sortie officielle tout le monde a match à Limbemba obenga biso pena to ya to seulement conférence de presse tout ça pena masondeza ok c'est nga bongo voix oyo azana ngo bato bazana mboko bayebi bato dapi bayoka bayebi ngana olinga artiste Chanel Mbemba to ka mo sa pena choix ya nzemo moro so ki pe ozala parmi banzemba dynastie na yebite so yipe eza banzemba wakala nyoso wana ezaka banzemba faire gola ça la biso interprétation ya eloko mo bena kapela to signaler parce que on a instrumentiste était awa et ça kitoko ingénieur donc Bernard en 3 zap na artiste débat concert en rap bon tout ça na production mo boy Paulo to dire le sénateur c'est on attend a beta OK faire faire gola et abetsa biso na terrain golf on a Vukumbi donc na batutu bayaka na terrain golf na Vukumbi bayoka maloba président ndenge aloba pona aloba ki selon orchestre nanga mobimba ilongo nanga après tokena sur na terrain mal na mabord susu aloba ki su ba parole kitoko ya ba courage ya encourager banga tila pesa ka pona maratote peut-être ça ko banga to peso ki ma menace aloba quel fils koina sanangali kukumate na sanangali kukumate monokona ngai ezangi maloba interprétaka na ngai mingi feregola yango moni ba Gaulois ya Angola ya Luanda batali babite kalate et toza na grande salle na Bahia na Ilia donc to benga ngopena na kati ya na océan et oyo Jésus de Niance azo robeta na Luanda le 14 septembre barbecue ouais. Donc ba préparer barbecue à biso nyoso ba Gaulois to kutana sika moko to préparer ndeni to yambela président na biso feregola ina attaquer kutu mabe et puis ba leader ngo ba utaka Congo pe belé ba yaka papa o mona o tike pena ba tikele micro pena boye yemba ozondi mateke yemta yemba gina album ozondi mateke banzembo na yemta salagi mais est-ce que vous avez temps ya revendre na ba patron ngo lobby vendre na ba journaliste faut voir ça ba patron ba fongola mitema na bango za okanga matro mais siko makambo na site solo on la ba Joël Matubakana loko la voix ba mo la ngande ya faire motema ye komi koswa pepe poma kanisi ndenge elekelingai butu mobimba nalala te oye kokanisa peti ya bolingo kimingai nakomi lokola mwana moke basombela instrument mais biso yoka ki parien na Luanda aba ministère bana ba instrument te kutu fonda lo bagi ande la seule personne oyo azana ba instrument na ebité to muso information ande e ba ina ngote bolwa yo pe ngalo ko le balo pe trouter yo pe mutamu na yo pe na fo mutasala mais bato ba yebi ko za instrument OK c'est na organisation ngo inga okesira nga naza na matos ya makasi donc matos ekangi Angola na minicho donc ozana pe na facilité osomba nzembo ozana facilité osomba nzembo ozana facilité ya kobimisa nzembo eza facile pena na muto ebi bulo donc ya nga nazo se baser na olinga ko teke balo belanga ba interprétation nga pena na interprétaka na ngai même kolonga na obimisa bord bat ba comprendre que no oui wana Chanel Mbemba pour interprétation zo gagner un plus ozo ba voix bato wana nyoso ba mayele na bango de chanter wana nyoso travailler pour former et tant que po obimisa nzembo moko bo ata ba yele ngo eza na cacher moko ya vina biso madilu obendi ga banzembo wana o yemba ya vina biso madilu c'est la différence qui c'est la différence qui monte médiatique. C'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Banangola, Gemidor TV, Kenya Bosso, avancez. Gemidor TV, et yena kama kitoko. Iyene makambo ya malonga ba comedy nyoso bino bulukaka ba oyi babunga kale bazali awone kati ba musique nyoso bulukaka oyi babunga kale bazali awone kati nyoso tuto zusara awa is a super canon is a super barbara is a kusara makitoko makasi bande kunangai baba de yonjinga udusara musene yo kitoko bobo senete abonnez-vous massivement tutombora musala tukende liboso aligo ba miswe kitoko ba musique kitoko ba théâtre kitoko
nyonso toyi kitoko eza na Gemidor TV. Bukandi musika te. Abonnez-vous massivement. Toza wana. Let's go. Bonjour et bienvenue à vous, très chers fidèles abonnés, très chers fidèles internautes, hein, vous qui êtes toujours connectés, branchés sur votre chaîne Gemidor TV, en tout cas, plaisir les alarayori, qui besoin, des fois, votre téléphone, des fois, votre ordinateur, des fois, votre télévision, pour nous, on a biso, quoi, balobi, Gemidor TV, une chaîne YouTube, pas comme les autres, balobi, tout ça, bon, on a, balobi, na Gemidor Show, avec votre humble serviteur, Moki Show, tout ça, toujours dans l'ouanda, tant que le bel abon, Gemidor TV, tout le monde a bon, notre boss, Deunzinga, à partir de Suisse, tu peux suivre Mbote Belé, depuis que Kalaming était Torzano Awa, quoi. En tout cas, Gemidor TV, tu vas entreprise à mon nez, biso à toi, à la TVT, on a pour ça, et on somme matériel, nous sommes en audiovisuel, caméra, micro, lumière, tout ça, en tout cas, ben abisso, la numéro zawana, bah, on somme beloyango, na primero normal, bah, on peut ça yo. Aux alentours pour ça, il y a un reportage, il y a matanga, il y a feti, en tout cas, contactez bisso, équipe Egoya Pena, tout ça, Moussala, tout ça, na Congo, tout ça, na Luanda, tout ça, Pena Suisse, bah, le yemo boss, yemo journaliste, yemo technicien, quoi, Moussa les amis, Salema. N'a sûr que vous remarquez, tout ça, bongo, na palanka, tout ça, na référence 6, et pas, y a boss, Joël Matoubakana, et c'est quand marathon les ali, tout là, c'est bino marathon, na bongo, na simana bisso, ben, instrument, et zawana, tout ça, Pena, na référence 6, c'est pas boss Matoubakana, en tout cas, boyo kama makelele ba twazoloba tozana marathon na biso ekindara bongo tongo déjà mambe bandi quoi. Aujourd'hui c'est le réel plaisir ya ozala bongo na moko ya ba artiste oyo basala rapena musala ya mambitali musique na kata Luanda awa. Donc l'une des meilleures voix, l'une des belles voix au tozara na kata Luanda quoi. En tout cas boyo kaye beaucoup découvrir na bokasi ya ingénieur na biso Don Bernard de na caméra en tout cas font la biso chant tous ça biso invité na biso tous anaye en tout cas bomona ye bandia bonsoir bonjour ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez un mot na yo artiste artiste maintenant moi micro pena ba doyo bien té tu mettre micro bonjour bondia na batunia so balinga Janeli Mbemba simple musicien mais voilà quoi. Vous comprenez hein tout ça bon on a artiste na Janeli Mbemba balobi Janeli Mbemba bana Luanda ba yebi bana Angola ba yebi osambe sate quoi bino bato boyebi te pona na kota na kata Gemidor te nga yebuye bosio damu na kata Gemidor hein Janeli Mbemba en tout cas na mukuse Janeli Mbemba moi simple présentation au pesa na bato ba Holanda biso eza nini Janeli Mbemba za nani artiste chanteur artiste compositeur pamba to za nani bon leader na bino Angola leader Angola na banda musique depuis Congo na banda oyemba depuis Congo na ba orchestre moi ebele on a beta et kolonga Congo nde na Angola comme famille pesa awa na se planta na sala mouvement na ngapa exact au moins pendant 13 ans déjà résistance au mouvement donc leader Mboko Janeli Mbemba grand chanteur Angola c'est moi Janeli Mbemba abi leader amboka obiso de lui que tu as leader à Luanda tri personne tu peux simbo te passer d'aller Janeli Mbemba leader amboka ouais en tout cas pour mes até même en groupe no lobby mais c'est moi FC nga lobby eza na mise mo ta le baraza na orchestre abinu nyo so bozora kaka origo zo oyo pa na oyo zu oyo pa oyo da bobeng sara so bozana ba production est-ce que vous confirmez biso ngo ou soit yo pena ozana ba mise oyo bazara ya yo bon na koy ko lo baboye bon biso dans Angola et toi dans le monde international et ngana se qui parmi ngana ngamoko ngana michara okese ngamoko do ba o nyoso ba compagnie nga ba ya rapo ba kisa en plus mais premier plus ils arana ngamoko donc okese c'est moi makam nyoso dans sima inutile go tout boule donc Janeli Mbemba l'orchestre de Janeli avec Yemoro Janeli Mbemba nazawana donc mutu soza pour ça Janeli contacter Janeli mo roya Yemoro emling na fin sa organisation ya makamu na epekende obi ça fait déjà 13 ans 14 ans 13 ans déjà 13 ans depuis ça mana Luanda awa on évolue na mama musique donc nazala awa na beta pe mo wandule mo mo pe na bima mo libanda na kinara pe Congo na beti pe na Congo pe na zo ça da production na Congo obeta wapi précisément na lufu na ngamba Congo lufu na ngamba Congo au ça da production kuna kati frontière pe na otiki mikanda awa et ba peso laisser passer au côté au ça da production kuna 31 le 1er janvier le 31 2013 le 1er janvier 2024 le 31 2023 le 1er janvier 2024 janvier 2024 aux arana lufu na betena production les gars ça va et les gars qui toko makasi tala ici ngana na zafu bat basepe ils arrêtent au filet tout bat mafuta non ils allaient pena production avec cachet ils allaient avec droit d'entrée na ba franc
Ok, congolais. franc-congolais. C'est comme moi Kalabanini tout ça là. Donc na vivaki pendant 2 ou 3 jours na salaire de côté l'ofa comme ok. ça lenga peu plaisir. Maintenant et ça là bien, ça fait 13 ans oyo artiste de Janely Mbemba au 20 bina orchestre na Luanda awa. Na 13 ans on est-ce que trouver ba so ça est vrai ou comment parce que ma musique on na Angola a tout développer na kala mingi il paraîtrait que vous avez évolué ma œuvre ça na 13 ans on a. Qu'est-ce que Janely Mbemba a fait pendant 13 ans on a na musique autour le bela. Au ça déjà nini oyo mo peno yebiki na 13 ans on a na salibo. Premier effort nanga ezaki na tanga na zaki na bamboko tana opesa makambo okesi zaki belete. OK. Mais lelo so yo bandaki okesi zebe comme belé. Donc ça ba mission pe belé o biso to format que to encadraki et lelo pe ba rompe ba leader, lelo pe ba sali ba mouvement na bango. Donc ozo comprendre donc ezaki effort moko boy. Premièrement, tango yemboka folu ka moyen moko bo baye ba yo nanu. OK. Autant ba royer ba yo o marquer ba comprendre le savoir du travail na yo. Soko bimisi album ezana facilité ba reconnaître bon on bimi on eza nani ya Janely mais oyo ka lelo mbala moko sala album papa oyo ka ngona OK oyo ka ngona ndago ya mo nazoki tamulai ya ko préparer ya ko travailler et na moment oyo nazana ma nkamba na générique na beta ngo air nyonso na bandule tout et bini sera déjà na oui chanson na on a préparé et na préparé déjà mais na kati ya 8 on a funa bisata 2 ou 3. Donc il y a un 6 ans générique sur la 6 générique na bimsine banze mombamo donc kala mingi te pena sortie officielle tout le monde a match Janely Mbemba ou bien la biso pena to ya to seulement conférence de presse tout ça pena masonde ça OK donc c'est un bon ngako et ça la nga plaisir to bana mai balo baga Janely na kala banze mbote na sika bango fa na parler pour une expérience on a zana depuis 86 ngana bandandule ti lelo papa ata na ko zanga nzembo te nzembo na nzembo zana ka maloba o na zoloba so ina tiango na nuance ya nzembo donc vous comprenez donc na zana ba talent nga o ba loba ke Janely na nzembo te papa bo travail bo pika parce que préparation nga na sala nga na Congo donc biso préparation nga na sala en cachette ndenge ko bata ma meta on a obimisa ba bord vraiment que tout le monde a satisfait. Donc voilà. Merci beaucoup hein. Merci beaucoup to sola to fondement parenthèse avant to développer ma mususu. Batu oyo ba oloba ke interprétation ezama be. Bozaba misa ya interprétation. Ba bibino bozaba to kaka boss Joël Matubakana par exemple boss le nom biso ka instrument rara to yaka to beti. Ko bozaba to interprétation bazora bino na ndenge mo boye. Est-ce que interprétation de la musique, tu vois partout. Est-ce que interprétation de la musique est ma bé tombé loba pena interprétation de la musique est un danger pour mutazo interpréter sur la sekaza danger. Pour ce que mbinzembo na yo moko eza voix na yo na maele na zo bimisa mais ce que mbinzembo batu et puis OK na ngo pena na ndenge esengela ba sekaza danger. Interprétation ba vina biso ko ba kofelo mide ko ba interpréter talaka mopao ko tazana banzembo belé mais à interpréter mais ce que bango ba lobby problème ça siko ezaki bino bozo sur interpréter par exemple Janely Mbemba bato ba yebite na si bo découvrir hein donc ce côté peno Janely obeta so vandi on faire raza atondeni so tango za ko interpréter faire ba obi yo te ka imagine to ça no ka lokuma faire da te kama na bon mutu na mutazana objectif na ye mutu na mutazana calcul na ye ngapena calcul na ngana bandaki ngo pena na style mo ko interpréter puis mutu pena la musi style interprétation ngola c'est moi OK mutu ayeki pena na style ona faut ba tu nyonso ba jino fila tu ba ina sima donc wana petit na nga mais bango tant biso to yemba nanu tant to beta no bandule petit pas zo boule que un jour ngapena ko comme leader OK donc biso ya to zo mo batambo ba mulai quoi vous comprenez nga pena na sepela na interprétation ata bo finga nga Janely yo linga interprétation trop oui pour interprétation soko interpréter le rôle mutu wana o ayembi nzembo interpréter c'est que za grand lelo soko tali banzembo lelo banzembo et comment nango ba parole ne mbako moyo na banzembo OK donc comment nango parole ya pesi yo travailler au bien vous avez la facilité au somba nzembo vous avez la facilité au somba nzembo vous avez la facilité à obimisa nzembo za facile pena na muto ebi boulot donc ya nga nazo se baser na olinga ko teke balo belanga ba interprétation nga pena na interprétaka na ngai même kolonga na obimisa bon ba comprendre que non oui wana Janely Mbemba pour interprétation zo gagner un plus ozo ba voix ba to wana nyonso ba maele na bango de chanter wana nyonso travailler pour na yo elle tangi yo po obimisa nzembo moko bo ata ba ele ngo za na cacher moko ya vina suma dilu obendi bendiga ba nzembo wana ko yemba ya vina suma dilu allez okoti kati nango omona pena que non
mais moi na maya yembi lokola eza kola petit na biso bon petit na ngate mais ndeko na ngai wata ndeti wata na be ayembi nzembo moko eza kola Victoria de la République ozo ka nzembo wana ndeti lokola Victoria ala musi lisusu oui a eu interprétation a interprété esprit à vie mais na baloba mususu ba maloba ka ya sika mais nyonso rythme tout rythme nyonso c'est ça la musique ozo comprendre donc tokenda na ba distraction te o ezangola o toza mboka mususu ba mba portugais on est tant tozo kotsa lingala na makasi tozo kotsa ona ko fo banda ngo pe na banzembo o bango bayebi ko ebele ba uta Congo baya awa bayebi banzembo ba de la forêt bayebi banzembo ya président na biso Ferregola Jésus de Nias ozo mona donc tangu bozo betela bango bazolia mbongo na bango bazoyoka ba nostalgie biloko o bango aussi ba mesana nango donc ils ont que ne valable tu vois donc ils ont encore tega baya na ba gane loko tete loko te bon o azana loko ta na fanatique te ponga na fanatique nanga prévenez non les 19 na ozala na Barcelone déjà barbecue ya président so Ferregola arrivé na e to le bela biso pena en tout cas na sûr que ingénieur Don Bernard en tout cas bon c'est absolument caméra pour ozo et notre copine et pas artiste un peu Janelle Mbemba avec ma interprétation bato wala na biso ba linga pe ba découvrir ba yeba mutango interpréter ka ba le big interprétation boy to yokaye to yeba pour te signaler que voix oyo azana ngo bato azana mboko ba yebi bato dapi ba yokaye ba yebi ngana linga artiste Janelle Mbemba to mo sa bena choix ya nzemo moro ce qui peut ozala parmi banzemba dynastie na yebite so yipe za banzemba kala nyonso wana ezaka banzemba Ferregola ça la biso interprétation ya eloko mo bena kapela to signaler parce que wana instrumentiste était awa et ça kitoko ingénieur Don Bernard en tout cas ça na artiste bolingo ya kadi mekayo kokangama bandanga na kota na love na yo na kokaka lisusu komi bimisate ba para bazobeta na terrain nazobangelo komoko te puisque nga motemeka nga décharge adversaire akoleka te kadikadi masoki ozalaki bilei nalingaki ozala plat préféré na nga naliango na lokoso et en plus c'est ça confirma na français baloba tout accès nuit kasi yanga ezalaka na inconvénient te puisque sali mobali oyo motema elingaka shwana nga kadikadima mon bébé yaka ko devrait ngai ko daba sentiment yako fait fonctionner bilengi n'importe quelle heure je suis d'accord natana mina zote la yo kakandenge yoko tianga na degiste le côté ça sera juste nenge ya tikango kokutango yako kangama fungoleza na maboko mayo kadie kadishinga yakako mawomeli mingi Joël matobakana yakako mawomeli papa nazoko kananga ite motemeze benete donc ils ont voilà le Ferregola merci beaucoup hein c'est OK mobeti ba ngoko ba parler ba golona so ba sepeli hein en tout cas extrait ya kadika en tout cas et ça bon plaisir hein na sifa luka ya babi sifa luka ya la gauloise hein les 19 tozona na barbecue na Barcelone tozona to lobela en tout cas merci hein na sûr que et c'est Arnaud Lelo Jogo en tout cas à partir ya kwanza sula wala ndabiso na mboka libolo en tout cas yepe su gaulois sûr que c'est pena na Janelle Mbemba maso les 19 skoto lobela les 19 to na nini awa parce que na mona ba fiche Janelle Mbemba boy les 19 expliquer biso maso to na les 19 bon nga pena de nature na sepelaka na artiste na biso leader à makasi lokola Ferregola parce que yaza Jésus de Nias donc mongongo na ye eza un peu recherché na ninga Congo alinga pena préférera na travailler nanga ndila oye akenda parce que eza nzela ya bato bayebi boulot donc tellement yayebi boulot nga na yangola a pona ko laksa ko faire remonter musique na biso Congo na ndenge yangola a na préféraki mingi na yemba bato belé mais na préférera mingi c'est pas mingi et na Ferregola azam moko ba idole nao azam moko ba idole parce que biso banzela o biso to zo ba maele eza ba nzela ba vina biso ba Carlito ba Luciana et ba vina biso ba Pepe Kaleba Madilo et banzela ba vina biso ba Malange oyo président de Ferregola au sane so featuring donc banzela na ko lela ba mawa biso pesa mawa so na yembi fo buta sentir mawa donc voilà quoi donc yango moni les 19 na préféra
na interprétaka na ngai mingi Ferregola yango moni ba Gaulois ya Angola ya Luanda batali babite ekala te et toza na grande salle na Bahia na Ilia donc tobenga ngo pena na kati ya na océan oyo Jésus de Niance azo robeta na Luanda yango babaki na barbecue ouais. Donc ba préparer barbecue à biso nyonso ba Gaulois to kutana sika moko to préparer ndeni to koyambela président na biso Ferregola yango batali Janeli mutayimba Ferregola na Angola donc yem fa beta live donc les 19 na bengisi tous les Gaulois boya na Barcelone et bomona rabika moto banda pena na Jésus de Niance bande bandeli ya carrière na ye ti to na dynastie 1 dynastie 2 donc ils a été au DJ Zobete ils a pena live yo mona live pena live na simi micro banda na bandiko palola depuis bandeli ya Ferregola ti na dynastie 1 na 2 donc pour nous faire voir et talent pas parce que fanatique à Ferregola c'est gaibi musique fanatique à Ferregola c'est gaibi musique arna lito ya royoka donc boya tout sepela to préparer ndeni to yambela Ferregola parce que pana biso to les gars bango kana belé 19 ans ils ont erné bon ils ont après midi à partir déjà 14 15 16 heures déjà maramo bandi ba 17 heures presque ngana rosalie na podium donc na lokumu ya président na biso Moussa le président na biso Moussa ba Gaulois na biso niso Angola et puis na Blaise Kaba visa gratuit moninga Stéphane Mbidi donc toujours persévérer na préféré na ngana Gola. Merci beaucoup hein en tout cas ba Gaulois nyonso ya Luanda vous avez rendez-vous hein balobi le 19 août hein to kaba total le soleil il se lève tôt yaka poseche balamenangai longolanga na polingwa tato plutôt merakota chateau ya muna yo double to bimisanga na ghetto ya bashaka oyo soswanga moto po foto no ya pamba misaka ma mise sengo e bongo présence na yo eleki gato toto elgal double pe ba sentiment ngato multiplier lingo donc blogo wana ni c'est bagolo ba yo ka blogo ba live en tout cas na ce que extrait ça plaisir hein na Tarigola Tarik Ngangu Gola en tout cas partir à Kine à moko et ba communicateur à faire Gola en tout cas extrait oyo na otinde longo fait comme abene pas président et tinde la gouffre le Gaulois comme c'est pas président ayeba ke Janeli Mbemba osa musa to ozela awa na arrivé ya président tango ya awa to kutana na shetana en tout cas Janeli Mbemba dama soleza ali quoi ba kutana na plaisir nous en ngo tango faire oya bokutani pena babi na baye akuna en tout cas va président Matayum to beta nan dans plaisir na ngapena c'est moi trop parce qu'ils a première fois oh ils ont la troisième fois oh na obeta suna président alors c'est que yemo da yoka yo déjà boye pena donc on a président makasi ye soka yokiyo so salim sano bien aondima yandima na ye azarane tekeo asa assembla bete lo mo ya so assembla ote ye agana monda badouze ye abeta va venir encourager sali ye pas roya encourager so ko yembagi bien o biso pena ko yembi bien so yembi bien te a biso pena que non nete mais président Sandimanga déjà deux fois et nazolinga ndimanga pour la troisième fois pour izita mulai deux fois na qui na occasion ni vous avez concert wapi bon tout ça na production mo boy ya Paulo Tudi le sénateur Serwana tango a obeta OK faire Ferregola et abeta biso na terrain golf na Vukumbi donc na batutu bayaka na terrain golf na Vukumbi bayoka maloba président ndenge aloba pona aloba ki selon orchestre nanga mobimba ilongo nanga après tokena sur na terrain mal na mabord susu alobaki su ba parole kitoko ya bakura ya encourager ça fait un temps hein je crois tout le temps ya monu peso koli lisusu donc ya tout le kutu soka ye na ebite soka kolobaka Janeli zonga Congo to na otina na mikili to na osala sokinde ni pona yo po osali petro pona ba Gaulois donc na ebite donc yango to ose la président Jésus de Niance notre président number 1 ya monde ya musique ya Congo et puis en Afrique et puis partout donc ya za moteyambo ndena sima nende batu bazali parce que na minute ndo mo na musique ya Congo ndezo kende otali ba concert betane ba poto koto faire abeti ba arena akeba Suisse koto pe susu na ngambo susu artiste Fally Ipupa abeti ba concert abeti ba Bordeaux ba wapi musique ya Congo mo na ngo kende nini donc ne bien que ne superposer ya lelo leki akala ya lelo leki akala ya lelo leki akala natana ba salaire parce que yo oza artiste malgré olingano ko interpréter mingi Ferregola mais oza artiste otala musique oyoka musique otala mamnenge ki na misu par rapport à biso
ce qu'on a ndenge na yo surtout ma lelo yo génération zo mima makambo yo nani pena guide la génération oh bon guide la génération c'est Ferregola parce que voilà yango na ndem tozo est-ce que le bara peut se peler na voix faire tozo représenter musique ya Congo ya betaka rumba c'est Ferregola bon fallait betaka rumba te bon ngala lobi na ngake ya betaka rumba et yango zo mona rumba toujours isa ils ont mérité toujours na kati ya Congo donc Ferregola ya betaka rumba Dicap peut abetaka ne rumba mais ngana lobi ke Ferregola abetaka rumba ils allont engager ils allont vie na yo selon sentiment moto selon moto donc ni ranki ni problème OK il y a ni ranki ni problème na relation na nzemba Ferregola na à l'aise ils ont devoir makasi pona koyemba ngo mais ngana se sentir à l'aise question ngana tuna ngana ko interpréter Ferregola c'est pas facile c'est pas facile ngasko na à l'aise so na répéter ba bloko ne ndeti mikolo yo nzembo ngana olinga trop yeye moto tsinga alingi ya midiembi kare jama kopanga seku poye binenga kobimela iriko sebande na sali bozoba ngesalanga no na kimi ebale na yeko batama na niziba ya mai na lopango ya peshe ngeriko sebande na kimo bemo na mboka na yebite utala nengara telengani ye na mibimo paya eriko sebande na prefere na zonga na kolinga te na perdre faso ya bolingo na ngai kaka po nga na boy koloba pardon impossible yoga banzembo yoga batema ba chanson na sur ba commentaire ba bola pena en tout cas ba beta maboko ba beta maboko na parler place bazana ba commentaire bazo commenter et ça bien ngali ngaso to zana yo ndo yemba bon et ça la bien na yebi que prochainement après événement le 19 to bongisa isenga pena guitariste zawana to beta pena normal quand to za awa na référence ici c'est pas bon Joël Matubaka na bomona ben streamer ça to bongisa mimi umo boye za makoto ben streamer zo beta zo yemba pena o panza pena keke quoi pour ba tuba ba découvrir pena artiste Janely Mbemba bien le 19 ba gola nyonso en tout cas masoto ya so la ngwala le 19 ba le ba gola nyonso okutana na Barcelone après on a rappelé bango tant balobaka biso to interprétaka or toza pe na bilo na biso soki na yembelo na ngamo bango ka ndetika se beta déjà pas Ferregola or na nous beta te pona nini excès ya ko interpréter ba maïla ba ya star de nyo so makasi esala ndeti ekota d'accord ça nzembo na yo mais lokola voix ba mo na ndi affaire motema ye komi koswa pepe pa makanisi ndenge elekeli ngai butu mobimba nalala te oye kokanisa peti ya bolingo ekimi ngai nakomi lokola mwana moke oyo babeti ete kasi aza kolela o me susi ya bolingo ebelisaka o susi ya bolingo ne mabe o do wana siko iloko na ya yo moko wana siko ya ngamoko mais siko yo kiango mais ce que tu vas bloquer bongo et bien tu poigné Egobima donc il y a un titre déjà comment on déjà ça ça déjà il y a un titre naza donc oh na embelango Blaise Kaba ça gratuit moto appelanga instrument achelanga na mouvement yende mtu azokumba okesi nga pena donc elongo na junior donc junior lema donc toza wana plaisir à trop na Blaise Kaba ndengo zo simbanga elongo na congolais mobimba ndebo soutenir ngai na basket to moto pamba ba pichunzo la sacré et héritier mvwama ba koko maleka prêtre ba diele machara nzambe bozui ba pichu maele président pichu maele ba Diego Mogao donc staff mobimba o soutenir ngai surtout pere ba prêtre aéroport donc bato aéroport ba tonton Batoto Masimango Batoniki Balabala donc voilà quoi donc naza pena tourner na bato belé olobi awa basombela instrument mais biso yoka ki paré na Luanda awa ba ministère bana ba instrument té kutu fonda lo bagi a la seule personne o yazana ba instrument na ebité to muso information ande e ba ina ngote bolwa yo pe ngalo ko le balo pe trouter yo pe mutamu na yo pe na fo mutasala mais bato ba yebi ko za na instrument OK c'est na organisation ngo nga okesira nga naza na matos ya makasi donc matos ekangi angola na minicho
son ya kitoko ya makasi ya valable na iza pa iza shinga tout le monde pa ebina il faut pas un instrument na courage mon frère na sipela no ndengo kanga folklore na ndinga ngola isala bien donc ba courage ka ebele pas na matos na e ba orchestre bien ndem tuza na matos quoi orchestre bien ya tuza na matos pesa biso programme à répétition hein na monaki na monaka fiche ngo wapi Janel Mbemba o répéter jour pesa biso programme place bato bali ba vivre ba yoko pena bo ya live ba ozo wapi ngai siège na ngeza junior amore mais Kapolo en face ya Kimbangu donc sika oyo tozalaka na bala Michel na ba vie junior amore donc na bengisi batu nyonso presque na barbecue ya bagolois le 19 le 18 na ozala chez Matubakana on a une référence X6 et puis le 12 na ozala na Mayanjili précisément na Mabor Imbondelio donc sika na okende et puis le 26 na ozala na poto na Kamama chez Alfred donc ba programme les 19 to na barbecue les 19 tozana barbecue boya koyoka babiloko yo nasana posana yo koko maleka na ngai me kotanga na motema moye na tikezate mena sala nini pona swa motema na yo wa charge ozotika vide sans présence sans problème. Donc voilà, problème nyonso ezalaka na volonté nango koko maleka na lelio songa yaka ngongo wana suba biloko na ngai na kati ya wana babiloko na yo kutu ya ngana na tuna siko nzembo nini ya fere o penza epesa opena posa bona interpréter ba nzembo na ye poto opena ba temps faire ba niveau ça ba nzembo ba vocal ba nini tout ça nzembo o ekota yo opena banda o travailler ça nzembo nini na 365 jours fois de suka na chanson nzembo wana c'est biso akapela nango e ça biso bien ebele ya makanisi nyonso na bongo moko na koma kobanza lokola prisonnier na boloko spectacle ngweza désolame inévitable mubiala maimbi na bandaki konsentu yango fa ekoma yo yininga pona likamo seke mwadia bozoba efani sona sala ponga na yo tolinga na seke mwadia metrango en cause mubiala maimbi surprise nyonso ye pola kate boni ngo seke mwadi wala binanga bliele pasenga na kokananga ite ba souvenir kitoko ele kitro maman na chanson. Merci beaucoup ana soke bagola bozo papi mongo isika zalia sepeli leo de chini nyongo masana na bakini ba sepeli flore yamba na mikili ACPL donc tout ce que ça a biso déjà hein, avant tout ce que ça au pesa dernier mot et pas bateau ba sepela na yo to lobi musique ya Luanda musique ya Congo et que ça va musique na Luanda awa sikoyo question wana bato ba otuna biso boss de yunzinga yango tunaka boss na biso chaîne ya Jemidor quand même to za na Luanda ba okutana boss oloba elo ne sala ke bino ba musicien bona ba talent awa koyoka yo boye na sike bato ba olela toyoka lijabi toyoka boye bataleza mais pourquoi sikoyo boza penda ko évoluer te boza ko bimate pourquoi il faut boss Joël Matubakana abimisa mbongo aza Patrick Bekam na Congo aya bete concert a munene awa mais boss osala ngote ga ma Janel Mbemba ko beta Atlantique bon non so les apona ni le problème monga na mona wana no ba patron na biso o to benga na Angola ba patron na biso na Angola soki pe bazalaka na ko banga nano ya ba musicien Congo na yebaka te uso ba pesa neka de confiance bango soki ba monika elonge uti Congo ye awa na yebaka te na kata mémoire na bango soki salaka bango ndeni mbala moko mutumba mo na pesa bango na zona sala boy o ta pe bakenda ba bossa na bango na seconde ozomona donc ba biso ba o ekutu o mona orchestre uti Congo ye awa nazo beta na ngo menga na beti danger o le orchestre uti Congo. Okay. Il attaqué contre ma baie et puis ba leader ngo ba utaka Congo pe bele ba yaka papa o mona o tike pe na ba tike le micro pe na boy yemba ozondi mateke yemta yemba ke na album ozondi mateke banzembo na yemta salaki mais est-ce que vous avez temps ya ovanda na ba patron ngo lobby vandi na ba journaliste faut voir ça ba patron ba fongola mitema na bango za okanga matro mais siko makambo na site so on la ba Joël Matubakana bino boza awa ba tia bino ba moyen te
mais muto ndi ma dépenser là mais ça vous tabena Congo ba futi ba billet ba futi ba hôtel ba beta ba concert minene mais bino boza awa ba onsko ba lobi ke bino pe boza rendre sérieux penza te ba bino kwa ba misenyo ebele awa boza ba sérieux te ya omoni ke ba kinala bino wana ndenge wana ba tie bino instrument abeta no ya bongo kaka ozomona da yo mo on faut s'organiser au 20e makambo ordre patron roya o chala na yo po beti nga orchestre ngeza bien organisé orchestre la mais orchestre za na matos nango orchestre za na ba président donateur nango orchestre za na ba fanatique ebele donc eza na ba question musozo tu nango ndeti pa nga pene ya nango te donc ozomona nga ndeti ba patron oyo lobi ba patron nyonso ba soutenir ba mission Congo pa nga ba massa na ngai pa nga ba massa sko pa massa ne ba relation ba massa na nga na za na bango R2 ya mo mémoire wana kaka oyo batikala nango ka ya ko soutenir Congo kaka ba mission Congo et ko longo e ko changer bango pe super de temps et ko changer bango pe ba ko mo soutenir biso donc nga na mona ka nyonso normal nga essentiel ka na ba contrat na ba production na obeta beta na ba ndule na ngari voilà quoi pona ko landela ba mambo te ndenge za wana ba soutenir bonga pe na ba soutenir nga na ba fanatique na nga ba soutenir bango te ba ya pona bango mais pona nga biso ba goloa makano biso nyonso za rabo et kinaka tout droit na si message eleki en tout cas boss Pablo Kini na ebiki en direct ami Kilien boss Pablo Kini en tout cas to pe sur mote belé papa na Nedi Kini babi toute la famille Kini ba la poto en tout cas ba na séjour kuna to pe sino ba mote mama popette Kini na sur yoki boss Pablo Kini ndenge nini artiste de Janembe Balobi bino ba to ba moyen faut soutenir bango bazana bango prêt ndenge ali jabi alobaki bazana postaka ate mutaya bete ndule mais faut accompagner ko timise studio pe na yembi abimisa album et ça kitoko yango la peso déranger pa ali jabi alobaki atami na ba patron zarage concert vendredi boy nini boy mais accompagner pe na projet ko ta studio ça ba clip wana me subo soate na sirio pe elo wana po déplorer ngo nga golo biso pana biso ba fan ba lege belé soki sengi na sale lo mo boy na osala ngo so na kotika dossier na bureau da bino le karaba na belé partout belé donc biso ba makamni so na solution donc inutile ngo na kota hotel ngai pana ngai tina zo kota na studio te po ba bana mbongo te opesa te atanga moko na mukena zoa na ko ko so organiser pe na studio pe na sisi ti pe na zo travail na studio zaka mikena nga moko bo yango pe ga na zo sala mais tango ekobima j'espère que muna moto ayoka mina kati aolinga kota ba faire donc saluer un dernier mot na batno ba sepela na yo saluer vina biso ngana benga ke 00244 ya Willy Musheni 00244 ya Willy Musheni Alex Fumusi Bandera bona ba boss na biso Angola donc saluer pe susu Pablo Kini dispachanta munene na Angola et puis na saluer bana poto nyonso ba Rodrigue Maemba ba Alegria Makaya ba les petits 100 ans bana Angola nyonso ba kena ba mikili ba Bodrick donc na saluer bino nyonso ba nani ba Paulo dos Santos na saluer Ben Willy le Gabonais avec Bodrick Matadi donc na batu nyonso ba soutenir ngai na ba Paulo Todilo le sénateur ba nani batata Kibokolo Serge Tata ba Sylvain Lumbila batu nyonso tozala na Luanda ba Gilles Makaya merci. OK, merci beaucoup na sûr que to sepelera bon ko eba que bozara ebele des fois votre téléphone des fois votre ordinateur ndena lobayi to abongo na marathon toza pena awa na référence ici c'est pas boss Joël Matubakana na si boyo ko mama ba lo ba do ay kendara bongo quoi ndenge toujours en vacances oui comme on va maquiller le wana et ça la bien et ça implique quoi en tout cas merci beaucoup to sepela igo eba que bozali gwana belé pour na Holanda biso na biki to suka pena to suka na elo mo ipa na yo donc na zong c'est le pena maloba vito suka pena kapela mo et ça biso bien en tout cas na pesi bongo balobi mbote na bino bato sepela na biso en tout cas bonjour na bino bozala on a toujours na baki idéologie ya moko po baboka yo za na facile kota ta l'émission commenter tika biso un message to rezo kombo na yo to ça la dédicace na pesi bongo joyeux anniversaire balobi joyeux anniversaire na Vincent Mirinde Joe Bivens Vincent Mirinde en tout cas joyeux anniversaire à toi balobi papa sepe na biso en tout cas ozalaki lobi kizito ozalaki bongo colite na biso lobi kuna stagiaire encadreur les lopé papa sepe en tout cas to pesi ba joyeux anniversaire ozo fêter on a colonne les vacances na pesi bongo
bonne colonie de vacances hein à mon très cher clan balobi les clans Marie Reine des Apôtres la colonie de vacances place beaucoup kuna na matai di lieu bon le 6 août beaucoup de colonie de vacances les lobo bon les 13 na biki boke mwanda boke ne bom en tout cas colonie de vacances na bino ya malamu pena en tout cas bo sama moka ningi zalaka bo JP bo sala ba théâtre bo sama no so ndeza en tout cas ba encadrer nyo so salamuni na bino salamuni na bino en tout cas bo se pesa bana 40e anniversaire ya clan Marie Reine des Apôtres en tout cas tozawana na musika to fêter na 50e anniversaire to futa ba billet to roya et aux alabons qui te pourquoi pas boyo fêter on a biso na Angola to fêter on libanda et ça biso qui to en tout cas to pesi bino bambote belé hein bo sala wana toujours connecté branché na Gemidor TV hein notika bino artiste Janely Mbemba en la biso a capé la mort ou ya fin et ça biso qui to en tout cas restez toujours connecté branché na Gemidor TV balobi ya bien zali Bangati la pezalaka pona maratote peut-être ça kobanga to peso qui m'a menacé lopa quel fils koina sanangali kukumate na sanangali kukumate monokonangai ezangi maloba na sangi moya kufende poche si Césarata asia aurora na leli bagolwa na pleurer mama yo komisi motema nanga tatami balefona basusi babundaka kelvi susi komio kolonize nzoto na ngai na fane senti na loketo tomi madusu na boy na bima na nzela nokiba soupçonnenga mena niatise na bolingo no bebe devant shadinga na kobimate e paya fredile manga na kobunate koti sanga na taille additionnel bokenga na zala certifié na bolingo no Adolphe ntima kota nanga pepe ata salema nzombinga na kobunate kelvise koi salamano Bashaga bolingo, kuluna bolingo basekle ngai Joel Matubakana salamango Matubakana utali ba miki ilisia yaki deja tuzanewe producteur makasi Angola merci merci bye bye Elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Gemidor. L'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo Gemidor, la chienne par excellence.